action nge memele ngambu baki koluka mutu moko boye bazwi batie mutu misu zolo maboko yo moni zo sala bolingo ezaka mutu nezo boucher bolingo zala kanzo kaniki moi loketo otomo loketo nezo sala loketo mais loketo zo sala te loketo siko effect mukuna ayena combat pour nous libérer jeunesse. Comment fait-il biso jeunesse 40 ans 50 ans tout se retrouver chez les parents. Mukuna le jamais. Ouais koya eya il faut loba. Mais ko loba ne lobi balingi ba composer leye ningi ba composer la ki John Mindongala ningi ba composer la ki ndoko na biso sauver le Congo comme ne nani comme na ye Coutinho Fernando. Makambo ngo zakaka kaka mutu loboko sala bino wala za montage. Pour mo lengengo ezakasko loketo. Papa chéri binako obinaka zwa biso to binisaka papa chéri ozomona nenga oyo nyonso mongo ya bato baliaki zoto mabibi siko nzoto ngozo bouchete pour obala il faut avoir $30,000 pour zo musala ba 5 ans d'expérience wala zaki ndokite fait ki mukuna esprit ensemble côté lié alors toi c'est trop. Fidèles abonnés de ma référence télévision, partout où vous me suivez, je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. Moi, vers votre humble servante Karine Kachale, toujours prête à vous servir. Bandimi Balandia, ma référence télévision, Karandé Naibisa Bino, Mikolo, on a vraiment scotché Nabino. On a vraiment scotché Nabino parce que Nako mais un peu que c'est Sabino par rapport à la demande Nabino. Alors par rapport à l'actualité aux autres courir dans le monde, les sous sur mon plateau, je ne suis pas seule. J'ai une invitée spéciale, hein. C'est un frère pour moi. Il il s'appelle Pacho RFI, à qui je dis bonjour Pacho. Bonjour la dame des dames, Karine Lusambo, Ndekoya Vedeli, Ndekoya Papa Chéri Chituka Hero, Mukwa Mouena Demba, donc il y a la bébiso. Merci na Koko Mbouyi, merci beaucoup à Andy Lusambo. Nabandeko Nyonso. Bazola na face au monde entier ba okamwa kele to sala émission entre nayo au Kotima Solo on appelle ça bonne chance. Merci. Ils sont très sensibles, ils ont salamo bakanga batu et puis ça va succès et dimlaka et puis ça va avantage et puis ça va voyage. Donc on sali la pas tuer les filles na yebi que mibali ba déranger belé. So on va la députée au comme déjà sénateur, so le sénateur au comme na premier ministre, au comme na président. Pour ne pas tuer les filles, ça veut dire que puissance, à connaît pas, à demander. Il n'y a rien en face. C'est du lourd. Voilà. Voilà, fidèles abonnés de ma référence télévision, dès que Rapacho RFI à lobby, il n'y a rien en face, c'est lourd. Dans la bague, il n'y a rien, c'est maïs. Hein? À connaît pas, à demander. Oyebi, pété, ou tikalina yo. Quand on a dit Pacho RFI, il y a un déco. Donc il y a parlé pénal, l'autre au bêta nae, pénal masolo, au bêta CT. On va parler d'un peu de tout et de rien. Pacho, préoccupation dans la liboso. Dossier avec Pascal Moukou. Réaction à Yozandeng. Makambu avec Moukouna, Pascal Ezali Bakabal. Montage bien monté, bien préparé parce que avec Moukouna, il y a un combat pour nous libérer jeunesse. Comment fait-il biso jeunesse 40 ans, 50 ans, tout se retrouver chez les parents. Pour au bal, il faut avoir $30,000. Pour zo musala ba 5 ans d'expérience. Voilà qui nous quitte. Fait que nous esprit ensemble côté lié. Alors toi c'est trop.
Tu souffres 32 ans de maréchal, 2 ans de musée, 18 ans de Kabila, ça fait 52 ans, il y a souffrance. Fachi Béton, où il y a le peuple d'abord. Pour Fachi à décoller, il faut nous autres la ligne et bouger tous les maboko. Fachi il peut aussi pouvoir, moyen bête à droite et santé. À ta garçon, un mec va bloquer, à bête va bloquer, à ça va bloquer, à bouger va bloquer. 100 jours, Batouba Yibimbo. Moukou n'a levé jamais. Ouais, Goya, et ya, il faut aller au bas. Mais quand on est lobby, balingi ba composer les, ningi ba composer la qui, John Mindongala, ningi ba composer la qui, donc on a besoin de sauver le Congo. Comme on est nani, comme on a hier Coutinho Fernando, ou à ça qu'on tombe la mikolo yoboui. Même quand on a lobby, té, ngai, ouais Goya, et ya, mais peuple congolais, tout le monde a besoin de souffrance, bah comment on a pris en charge, ouais le ballon musée Laurent Désiré Kabila. Papa n'a fait le grand esprit, à lobby, le peuple d'abord. Tout le monde en Égypte. Quand on a peut-être promis, quand on a tandis qu'il y a des dinosaures, où il va faire des fachi, moi il faut bouger, ma droite, gauche, droite bouger, ma droite et gauche bouger, va bloquer fachi. Mais moi, quand on a l'obité, peuple congolais, il faut tout ça l'action. Action, il y a un gambou, qui est Luka Moutou, Mokoboye, Bazu, Baché Moutou, Misu, Zolo, Maboko. Yo moni tout ça la bolingo, et c'est là Moutou les ont bouché. Bolingo, c'est la raison, moi, l'oquette. Autrement, l'oquette de la salle. L'oquette. Mais l'oquette, tout ça, la tête, l'oquette. Ce que. Ma camarade, c'est ça, Kaka Moutou. Le bon, c'est ça, non, on les a montage. Pour moi, l'engengo, et ça, parce que. L'oquette. Papa, chéri, Binako. Oh, Binaka. Soit, Bisoto Binisaka. Papa, chéri, autrement, les gars. Oui, on se mongo, ya bacho, baliaki. Zoto, ma bille. Ce que nous autres, on se bouchette. Ce que. Ma beaucoup, c'est là. Depuis qu'il a crampe. Oui, les amis connectés. Oui, c'est le montage de préparer pour pas diminuer à Seka. Pour à Seka, na Mouchuma Yesali, na Kaneng Yesali, na Chika Pesali, na Gome Yesali, na Walikal Yesali, na Walungu Yesali, na Uvire Yesali. Ti même na kati ya Kwangu, ti na kati ya Gungu, à Seka Yesali, ti na Guadolite, ti na Mboka ya Jean Yanande, la mission Jean-Pierre Bema Gombo. Yesali. Congo central a seke ezali na Congo Kinshasa kolobate monde titi na États-Unis ezali na France na Suisse na États-Unis na Bruxelles partout a seke ezali pour ba dimler éveil patriotique il faut pas créer les montages pour mukuna kanga munoko mukuna ko kanga munoko te mukuna yego libérer Congo tout le monde à Égypte tout comme t'as promis. Merci beaucoup Pacho RFI. Si je comprends bien Pacho RFI, tu es un vrai chrétien de la ngai la tonga église na contribuer à moko na zone mais respectaka makambo etali prière naza mutu ya principe naza mutu oyo nazali nationaliste naza moséiste naza tshisekidiste naza batu ya tout ça révolutionnaire tout ça patriote tout ça nationaliste moi je parle les choses je vois ngai nazalaka mutu na nsima te nayebisaka mutu en face mpo soki koya eya tosielika lelo ngai nazalaka lobi te ezalaka nde tikotaka. Donc, Pacho RFI, tu confirmes que le dossier affaire Moukouna, c'est un montage? Et c'est un montage bien fondé. Il y a fondé et pas à sauver le Congo, Coutinho Fernando. Il y a salir Moukouna. Mais Moukouna Rolembate, et veille patriotique, et ça va continuer. Voilà, merci beaucoup, fidèles abonnés de ma référence télévision, Balobi Binomo Bolandi. Clairement et ouvertement, Pacho RFI, lui, il ne mâche pas le mot. Et on a Lingaraepo, il va droit au but, il appelle le chat par son nom. Donc, ça, là, on bien, quoi. Et on a Kaka, avec beaucoup d'humilité. Par rapport à la situation on passe beaucoup de félicitations na Wilson, le roi de la forêt, à comprendre na Tchachombala, Bakindaki ko soutenir avec Moukouna. Pour un effet patriotique. Merci beaucoup. Donc, c'est une des questions qu'on a posées, ceux qui réellement, en tant que pasteur, à Kokiko adhéré à l'éveil patriotique, mais j'ai senti qu'au répondre déjà. C'est bon, au répondre parce qu'au Betty Solo, il y a 100 jours. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, que je respecte beaucoup, le père de la nation. Par rapport à ça, arrestation à Vital Kamerhe. Et ça, mesure moko et salami bien, c'est pour qu'on met un peu qu'on pèse la leçon on a ba oh bazoli qu'on salir mbokato je sais pas moi trahison comme le dit les comme Batumsu Bazolo Batutu Bazolo ndabiso arrestation ya mwana mboka Luakanikiniki King Vital Kamerhe le président national de l'INC le directeur du chef de l'État ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Antombola Ouamai akangisi yete c'est la justice congolaise et ça indépendante le chef de l'État Lobaki. Et
eza ozali camarade totanga no classe eza ozali ndeko na nga soki oyibi biloko ya mboka soki ozali détournement soki babengisi yo na leta ke osambi mabe bakangi yo eteli ngai te okosouvir peine na yo makambo ya lwaka nikiniki kingi Vital Kamerhe oyo azali na minute oyo na détention na makala ça n'a rien à voir avec Chilombo le chef de l'état na biso ya mboka ezali nde l'état esalaki banquête nango parce que le chef de l'état Félix a bien dit 100 jours nzela kobanda elenge c'est arrivé na Inikine et sali 18 ans nzela wana ezalaka jamais okoki kokoma mais grâce à Fachi basali nzela wana avec béton Fachi alobi na biso bien saute mouton esalama partout na mboka nga nauti na Maroc na kati ya Maroc namoni basaute mouton nauti na Luanda na mboka ya Lorenzo namoni basaute mouton mais Fachi béton alinga longola mboka oyo na souffrance amema mboka wana émergence mais lwaka nikiniki king Vital Kamerhe oyo azali président ya INC ye moto azali comme directeur na niveau ya finance mais basali banquête na niveau ya justice bamoni ke il faut interpeller ye aya ko se présenter na justice pour expliquer nini 100 jours ça ko tambola mais Vital Kamerhe akomi kuna mais akomi kuna batali makambo ya lobaki batali makambo yo ndeko na biso PDG ya Safrika salobaki ba comparer batali makambo Kamerhe lobi bamoni ke non makambo Kamerhe soloba ezokokana te il faut la tikala bamape Kamerhe balongoli Kamerhe na kati ya parquet batindi na place oyo ezali habilité pour paiement attendant que bakene na fond ezali le 11 mai oyo ndenge tokoyeba na minute oyo Kamerhe lwaka nikiniki akozala libéré ou bien akozala condamné mais biso en tant que journaliste totosenga na justice na biso nous les indépendants nous la Vital Kamerhe alobaki na militaire na nyonso INC bokota makambo na ngai te bosala la calme totika justice asala musala nango tozela le 11 mai et bazokota na fond soki Kamerhe lwaka nikiniki king bakolibere ye ou bien bakokondane ye tokoyeba ngo à partir ya le 11 mai bana Congo tout bokolanda ngo na baka télévision. Ok, merci Balandi à ma référence télévision. Merci beaucoup Pacho RFI. Merci parce que on doit vraiment éclaircir biso to kobima un peu na politique to kota mukie na musique. Na yebi que yo yebi mingi. Talara Pacho RFI international. Hein? Quand sais-tu ya balle de match? Balle de match ya souverain premier binanda Mamoto Pamba azali na porte-parole le commune de Rojengan. Azali na Mosaka. Bato basa habilité au la date jour na air album ko na yebi ke album Balle de match c'est l'album le plus bien attendu na minute makambo ya malade ya Covid-19 ou ça ko boma bato tout ba tchebale ezanase tous la maladie sila et ma activité ça ko songa nde bakoyoka Balle de match déjà boka nzembo abeda chou boka nzembo tete ndai boki ba nzembo ya kitoko o mukulu asali biso le barodi nyemo ayembeli Cardozo ayembeli bataminene jibe pelobi ka mu konza ba wenge asala jamais la musique moko ya un mois 2 mois 3 mois asala rende ba Eve. Ouais, merci beaucoup Jibe Mpiana Mokonza Bawenge, mon grand frère chéri, mon grand frère que j'aime beaucoup. Des big kiss de partout où tu me suis. Pacho RFI, Diego Milito en danger. Apparaît bandé menacé wana c'est héritier watande à Sali Ebongo. Qu'en penses-tu? Maman Karine Lusambu le Jibe Mpiana. Oto sala la Pacho RFI ou azali chef coutumier ya batu nyonso ya Kasai. Héritier Kabe ya Bondongo azali ndeko na biso. Depuis héritier banda musique atikela obetsa mutu te. Diego Milito représente quoi dans la musique? Et ça ba discussion inutile. Nenga yaki na orchestre, nenga kei, nenga bazo sala ba théâtre na bango. Nous ça n'a rien à voir. Album ezali bien attendu, ezali mi ange mi démon, ya héritier Watanabe. Oyo basali featuring na Chituka Hero Mokonza Bawenge Papa Chéri. Bayembi nzembo kitoko na kati wana Papa Chéri apesi question héritier sans réponse. Bato bazala calme bayoka l'album le mieux attendu. Makamadi ko kuna lukela nga basonesa wa mike bato basonesa minoko solo ba Ken Piana luka bat mususu wana basala mission ngala za niveau likolo. Ngo tout le makambu ya nation na ba musicien o bazali bazo représenter mboka na niveau international. Tous les Ferregola, tous les Papa Chéri, tous les Weranson, tous les héritiers, tous les Kabose, tous les Lacoste, tous les musiciens ou les Koyemba. Koyemba n'a été ma question moko ya batu moko boye afani na sima akangisi bakaze atie combo abani bang 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 don n'importe quoi. Merci beaucoup Balandi, ma référence télévision, c'est ça l'ambiance sur mon plateau avec Facho RFI. Un bon messana.
na yezala na ka bongo bomesa na kaka ngal beso na banga na bi aya na loba mingi na ko sa émission na yete mais en fin de compte ma pe na linga na ngai mingi ye pa linga nga mingi je suis sa petite sœur chérie yango Monique masolo eleki nango makila pe tamboli quoi donc Pacho RFI s'il te plaît et puis que ça na sisi bana na batala rango donc un mot un peu de pudeur quoi l'internet les publicités. Yo coûte les faire le gouvernement $100. Attends tu la télé réalité na maillot de bain. Vraiment. Maillot de bain pour yo allez moi la les stars les gars chipe bien. Tu vois moi la peine makambo. Mais ma référence boyo qui pas tu veux bien payer $100 il y a ça tu vas prendre la pour attends vous allez là mais à lobby mais à lobby na ba ça ba yo voilà je dis bonjour à Adams Luzolo mon beau-frère chéri que j'aime beaucoup ah oui alinga na oh mobile na ça libala na facture na ça na poche na Théo yule ngoyeba po yebi mwasi nete mwasi nga na yebieta lukoyeba so yebiete lukoyeba voilà mais on est dans la catimini na eza ba privé na eto robimsango te quand même parce que tel non ba tout fidèles abonnés de ma référence télévision Pacho RFI naza préoccupation mususu na moni na lundi ka bosser une émission Papi Mboma alobi na musique bazaka na musique bazaka na ba F mibale F mora na succès makasi F mususu aza momeli diamba ba tatouage ba impression na yo réaction na yo par rapport ya langage à Kabo sans verre ferré bon Kabo ça za mutu na ngai moyela kota fond na izate parce que nga la yebi soa wenge Kabo se longineza ndenge mona defao Kabo se pena yé pena Kabo se na mama wenge fatika wenge zali ferré wenge zali héritier wenge eza bato bazaka ba guerrier on se comprend wenge za tutu kaluchi mais soko ya linga meka moto ferré gola ya to solo la apesa mandat bonga sikona ba ninga kwa tivango ponga na ba missile na ba grenade na bien Kabo sa mutu nga mais makambo yeti Kabo za mutu awuti ba defao ya za mutu mboko ba loba raté aga mutu Congo central ya kumna munoko na ye mais on a continué ma polémique yo ko makambo za makambo ba héritier makambo za ba ferré ça va pas tuer les filles yi makambo ya ko makambo za scandale za grenade makambo so biso to fungoli ba grenade mais za somo. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Pas de question dans la souka. Prophète Ngefa, a-t-il ici la vérité? Alors, le jour Vital Kamera Rosamba, ne jour ya mandat Félix Tshisekedi. Yo lobini. Bon, Ngefa zali mutu na ngai. To zelaka le 11. Le 11 est dans 4 jours, lundi. Toya wana toto yoka nenge ba kota la fond. Boyebi ke pas tuer les filles à la seconde. Je suis l'aigle du chef de l'État. Et ça automatique. Ça veut dire que c'est la jour justice, c'est pas justice indépendante. Bon ça la musala là bien makasi. Tout c'est la jour le 11 et vous allez bien. On a profité pour appeler ça merci la bive les propriétaires. Mbouyi Kabanse à joyeux anniversaire. Mbote belé la code de coco comme Mbouyi. Na bonne sanité maman Agnès Lusambo. Le même jour anniversaire moi na yo. Maman Jackie Lusambo. Mais maman Jackie Lusambo grand sœur ya maman Agnès. Mais la biso la colline avenue la bandale na Lulua, peut-être papa chéri bien anda masalaki. Na pesi merci. Beaucoup na bandeko nyonso batota la biso. So moni ke pas chéri faire le bagi mabe bolimbisa. So moni ke monsieur leki bien botia ba j'aime belé. Musala na biso to yekoli za yango. Musala pas chéri fait sombeli ngandaku. Musala onde tinda mwana ngana États-Unis. Musala onde na pelango immeuble de niveau. Musala onde na sombeli bilanga na musala o na musala onde la mataba jeep na musala na sombeli ba bis. Soko zoko ba fantir etalio nokona mama na biso ye makambo sika a survoter parce que akuta na ba manike akuta na ba jora akuta na ken biela akuta na ba janvier akuta na ba bire manike na zaidi akuta na marilo okuta na ba grande mise okuta na ba karine mokonzi supporter pour se grenade de fungwambe les zoro ma biela la mama pour se grenade de fungwambe maman wa bengi nga alors papa pardon tala tikana o mo potongo pamba atande kina yo atande ko na yo ngai mama na sali nini o te yo o kanisi o mo potongo enemi ngai te bisu potongo te o maza mutulanga o kanisi enemi te bo loba la kako
Moi, c'est l'émission, ils sont pas. Ils ne font pas mon quoi. Voilà, une grande j'ai fait la bunda. Il y a l'Union nationale du Congo. Il y a Bunda toujours. Merci beaucoup à Bandegoto Batalagi Biso Marcel Chibang, il y a IDPS. Merci à Bandegoto Batalagi Biso, Angèle Diasuka, Martine Zobe Mokonza Bacheri, Nadine Kila, Élisée Madiam. Zaïna Mwana Mvoma, Élisée Madiam. Clara de Boussel, Erogal, Etik Mbukusu. Na confinement oyo, so lingoti na mbongo na Congo, benga Etik Mbukusu na Bruxelles. Au Tchembongo, Mbalamo Pesio. Pas de souci. Sans rancune, sans saut. Léo Shop. Faut voir Léo Shop, la plus belle du monde. À part la mafutate, à la pembete, à la café au lait. On a la boule à lait, à la oloud. Mais à outa oloud, il y a outa m'nambala mort la mboka la biso la guadolite. Tiki ça. Léo Shop. Faut voir vraiment mis, à bota moi la mundele, ne va pas chorifi. Bon, mon yé mo Karine Lusambo. Moi, je ne connais pas demander. Ah! Papi na chopo. Il y a un voisin héritier, donc il est en Turquie. Héritier, il n'a pas de chopo, il a parti na chopo, Mikili. Voilà, bonjour à Papi na chopo. Chopo le baron, donc. Le baron. Bonjour. On a casque à Sereka, c'est le Djokou, King Zombie, donc, tête endem, à suivre. Bye. Voilà, fidèles abonnés de ma référence télévision, c'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous Pacho RFI, mais qui développait un peu de tout et de rien. Quant à moi, je tends vers la fin. Je vous remercie pour la fidélité et la confiance que vous m'avez accordée. Je remercie le bon Dieu, le maître de temps et des circonstances, celui qui renouvelle en moi tous les jours, tous les matins, tous les soirs sa bonté. Je dis un grand coucou à ma grande famille Lusambo et la famille Kachale. Je fais des big kiss à mes filles chéries Elvire et Douce. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman chérie, maman Jackie Lusambo Babi, la maman d'une multitude. Maman Kouloutou, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Je dis merci à Lionel Chamala derrière la caméra. Je dis merci à Christian Kenzo. Je dis merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas vous citer. Sinon, c'est au Lalawa. Merci beaucoup à vous. Quant à moi, je ne manquerai pas de vous demander de vous abonner, de liker et de partager. Abonnez-vous massivement pour ma référence télévision de Makambo. Balobi Pesa Makambo Pesa Melayo. Et surtout, n'oubliez pas d'appeler au numéro qui se retrouve au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine.